Fere aza refoulé na ambassade pona ba visa ya poto. Fere aza refoulé na ambassade pona visa. Ye moko po aza na mukanda ya poto, ye moko nde aza na droit kokende po aza na mukanda ya poto. Ba musicien na ye, au moment naza kosala vidéo, 3 musiciens nde baza na visa, bapesi bango bakopesa bango visa ya kokende na poto pona Accor Arena. Ba misusu baza na visa te. Alors orchestre eza ya kopanzana. Orchestre Jet Set eza ya kopanzana. Lelo awa toza kolobela bino orchestre ekomi entre la vie et la mort. Boyoka makambo naza komemela bino pona makambo yango. Ba vérité oyo baza kobomba, bato ebele bazolinga koyoka ba vérité oyo te, menga na kopesa bino oyo baza kobomba. Pardon. Novice Biongo officiel. Na pesho mbote ya trop merci. Ndeko na ngai la mère supérieure Irène Mabweni, la femme mystérieuse également Patricia Edouard na pesho pembo théâtre. Merci na ba présence na bino Noéline Kalupa, merci na présence na yo, merci na partage na yo, merci na commentaire na yo. Bozé Belé Cédric Mbolela na pesho pembo théâtre, merci. Ndeko na ngai Lueba Olela, Mami Sadiki, en tout cas merci na présence na yo. Ndeko na ngai Mogrosso, boza ebele Mariam Matondo. Donc merci na présence na bino. Jean-Pierre Mbenga Elanga, boza wana pona ko soutenir analyse avec Gilmas. Vraiment également ngai pe naza na mo devoir moral ya ko remercier bino na présence na bino na nyoso boza ko sala pona ko soutenir chaîne à travers ba commentaire na bino na ba j'aime. Merci encore une fois pour Zalawana. Alors bandeko nauti ko yebisa bino ke Fere Gola ba musicien na ye ba ko zwa visa okende potote. Souvenez-vous na Adidas Arena. Tango Fere azali ko loba main noire. Oyo ya solo sika bandeko naza ko pesa bino information vrai. Fere alinga te ba communicateur na ye ba bomba te. Fere ko zwa ba visa te. Bazo boya koyebisa bino parce que boko se décourager pona makambo ya boko zongisa ba billet. Vérité ekotika la semoko. Date oyo tango mususu bako reporter yango ya Accor Arena, soit Fere akobeta na ba musicien réduit ndenge abetaki na Adidas Arena. Sika ba oyo bozomona baza koloba baza na concert encore une fois na Grèce. Concert wana eza concert yako nini? Ya kolekisa bango neti bangunda na niveau ya Schengen, na niveau ya France. Na ndenge bazokende na nini na Grèce, o bozoka bazokende bazobeta na concert na Grèce, bandeko bofungola misu. O yaza na esprit ko comprendre. Soki aza kolobaki bazokende na niveau ya Grèce, ce n'est pas parce que soki ndenge nini. Encore une fois, ndeko nanga fungola misu. Mukanda ezate kokene na Grèce baza na Grèce wana soki bake na kombo ya concert bakopesa bango ba billet. Sika partir ya Grèce nde bakokota makolo zamba ti na France. Sika soki bakoti na France sika naza koloba concert yango eza mame concert yango eza na kati ya bouleversement, concert yango eza vraiment concert moko ekobetama na ndenge ya mabe. Eza parce que ba musicien wana bako s'éparpiller na kati ya mboka, bako fanda place moko te parce que baza na mikanda te, bako kota na mikanda ya mabe. Soki bakoti déjà na France na mikanda ya mabe, mutu na mutaoza la place na ye. Sika imaginez-vous soki Ericho Tanabe, Fali Ipupa, ou bien soki nani, ba fani baza pe na poto, ba koloba, bato yango bakota kingulu baza na mikanda te. Imaginez-vous ce qui police baye ko se retrouver liboso ya porte ya Accor Arena. Po bakoti ngulu bakoti sa mikanda bakoti na ba faux document à partir ya Grèce. Autorisation na bango tamsu na France ezate, mais na Grèce baza na autorisation na. Sikaso bakoti ngulu nyama ndenge ba Virginie bakotaki, banani bakotaki kala ba muzeki ndingu na bakotaki. Et risque ko créer problème. Sikaso ba mbila baye devant porte ya Accor Arena.
ou bien tant baza ko sala nini baza ko bongisa ba streamer un jour avant wana ba mila so ba koti ba memi bango tout sika fera ko beta musique nani parce que y est déjà azana mukanda sika ba wi koloba pe azokotisa bangulu tango ba koloba azokotisa bangulu fera ko zala nini akozwa problème na wana akiko kota na ba prison ba 5 ans ba prison ya 10 ans papa wemba sala yango nyoka longa sala yango o naza koloba kufungula kaka bino misu na makambo ezoleka na Koro Arena réalité oyo fera za bazoko ka koyebisa bino te bango déjà bayebi ke bazana difficulté un instant bango bayebi ke bazana difficulté ya ba visa mais baza ko linkoka koyebisa bino te malgré bauti ko sala ba solde ba billet bauti ko kitisa ba prix ya ba billet baza ko masquer toujours parce que bayebi soki bateki plein bakoki ko loba ba reporter concert ou bien bokoya na bino akofungola porte ba billet ko zala déjà consommé boko zongisa kalisu ba billet te bakofungola porte tango bato akokima mbila bino boko perdre ba billet biya ko gagner mbongo bino boko kima na bino ba misiene bakokima akoseskiza koloba moye babeta concert ezate pona boye na boye ou bien akobeta ka concert kaka likolo po asi akoti simbongo na yeba mission na bakokima na bango donc concert bozo kende chance za mingi ba dépasser bosali boko dépasser boko regretter mais faire ko gagner déjà mbongo na ye parce que boko kota mais musique boko zoate concert ko zala tamsu annulé kaka journée wana parce que bo wiko zonga suba billet journée wana mais concert ko zala annulé journée wana boko regretter parce que ba musicien na ba okota na poto samikanda kokota na bango na poto samikanda soki mbila kaka ayeko se porter na ko se porter na ayeko se nini ko se tenir na ba porte ya Koro Arena ou bien un jour avant ayeko tala bango tango baza ko sala makambo ya ba nini ya ba podium bayeko tala bango ou bien tango ya concert wana kaka baye kotala bambila basignale ke bakotaki na nini na France samikanda ya France parce que bazokota na ndenge ya makolo et risquer ko jouer sur carrière ya Ferregola bande ko bino bato boko kende kuna bino bato boko zala na kati ya insécurité totale naza koloba encore une fois kaka pona koloba oya zana matoya koyoka ayoka concert ya Ferregola et risquer ko refoule bato ebelo bazana mikanda te bino bozo kende kuna ko sepela mais Ferregola zo kende kuna na désordre faire aza prêté pour na kobeta concert na poto boyebi bien makambo salemaki na ba Koro Arena ba nini Adidas Arena ING Arena azalaki na difficulté ba visa toujours mwana za ko sala azana difficulté ba visa oya kozwa e kozala visa ya nini ya Grèce kozwa visa ya Grèce bakoya makolo na ndenge ya kimuyibi sika tango bokota kuna ba sa papier na ba faux document soki mbila kangika kamoko bakwanile concert wana mbila bakoya sika na porte mukolo wana bakoya na porte wana mbila bakoya sika bao bakoyekota na ba faux document batu wana bandeko na ngai bakokima sika nani mutu akoyemba concert wana soki 4-5 musiciens bakimi encore ayaka akoya na capacité réduite soki ayaka na 10 na 6 musiciens tolo ba 10 na batu ya sima 4 batie liboso koyemba soki 3 bakimi bino bosi bofutaki ba billet bokozala déjà wana concert kozala annulé sote boko beta concert oyo botie CD bobandi koyemba na fere mais wana ekozala nini fere a gagner bino bo perdre bande ko nangai soit boko kima police po ba sa papier bazana kati fere akoti ngunda bakoki ko kanga fere concert pe bo ekobeta mate donc bino boko perdre mbongo na bino kozala na prudence encore une fois kozala na prudence ba congolais tout botoza biso tout ba congolais ezana ba concert ekobetama avec légalité nyonso concert ya Were ezali concert ya Héritier ezali concert ya Fally Ipupa kozala concert ya Inos Bie kozala concert pe ya Koffi Olomide kozala batu wana bakobeta musique légalement avec ba document à l'appui bango nyonso bakoya avec ba document na bango ba document légal bino batu bozolinga kokende na concert ya fere oyo kozala na ba document illégal
bokozala na problème sérieux. Bakoya na nzela ya Grèce, bakoya na nzela ya babis, bakoya na ba document ya ko prester lokola bakoya nini autorisation de sortie ndenge bazokende avec ba passeport ya service ekozala te. Bazoya na mayu ya bandeko na ngai Frère Gaulle aza komemela bino malchance, aza kobombela bino ba vérité, ba communicateur na ye baza kokosa bino. Frère aza na difficulté ya ba visa akozwa visa te. On a lobaki te ngamtu na bino Gilmas.